Mbote bonjour na balandi na biso ya bongani ya media bisiki zo mibino ba gros bisous na ba internet nyoso bo mesana kolanda biso wabino marakuja la métisse noire vedi moi si ya mokuse na makambo ya milai voilà merci à toi Dimitri Bongania la formule gagnante na benga la formule gagnante parce qu'elle gagnera kaka partout voilà merci à toi Pierrot Malanda mo konja ba théoriste na kacha Bruxelles babi sans bétologie ndenga na bino tozate et sans bétologie nde boyeba maraté tara marabima na bota masambeto na yepe na doji na nga bétologie voilà sans bétologie ndo kraka joana te sans bétologie ndo kraka pe momi wana te donc ya malam bozwa et ya mabibo bwaka na zanga moko te kaka ndenge za na mesana ko yambela bino ba invité na ngai na plateau to panzaka nteke longo mitune za nga et ya noza ye bonjour papa. Ouais mbote maman na biso kimbeni autrement dit Maracuja. Voilà, merci papa. Mbutangala, bonne santé. Santé pena malamu na kati etumba. Ok, merci. Balobi mingi bo s'abonner hein. Quand on beti kaka Bongania Media. Directement au moni au koti na kati ya Bongania Media, okozwa ba émission lokola ba mbétologie, okozwa ba film, ba gag, ba série télévisée, ba émission politique. Tout awa ezana Bongania Media yo betaka Bongania Media nde okoti directement et puis au s'abonner dadi manaka bino bo s'abonner malgré tu solo plus mais bo s'abonner nde sala nga ba bien tant bo s'abonner sanga ba mama ba moko na Switzerland bo s'abonner vanet bindanda land yo sa bango nyoso wana l'entreprise na bino bo s'abonner et ça nga vraiment ba bien ana veta Air France moi so tonga mado spaghetti bo s'abonner ndi mama elika mona biso ya motuya vraiment o evandiseli biso awa mbutangala ponto panzela ngo vraiment teke longo ngai na yo papa balobi pourquoi mabala ya lelo ezo simba lisusu te ba divorce pai ba mésatante o kaka kangi biloko ke pana bango okaka mobali kutu mobali lingaki yango pe na lingaki lelo basi ba kompe ko sula mibali pe bambanda boso tozali komona mobali nde akolingela mwasi parce que mibali balo batonda raté mais lelo koma mwasi sikoyo fara to beta fara ngala to beta fara atala to komona pourquoi mabala ya lelo ezo simba lisusu te bazo umela lisusu te yango nde mama elika mona biso ya motuya mbutangala. Pourquoi mabala ya lilo ezo simba lisusu te ba divorce pai pourquoi matondo mingi na mutuna wana na sepeli makasi na profiter ko pesa mbote na bandeko nyonso oyo bazolanda biso de partout dans le monde et ba oyo ba salela kana calendrier gréco-romain pour biso na calendrier africain. Mboula sikese banda depuis fin septembre début octobre bamboula sike bandaki to sisaki elanga bamboula sikese bandaki le to ade ana ba 5 to ana 5e mois mais na bino bato bolanda na calendrier gréco-romain bozana premier mois de janvier to pesi ba meilleur vœu na bande ronyoso oyo bazo occasion ya kolanda biso pe ko yoka biso et mbote na batu nyonso oyo bayebi biso na ba oyo bazo découvrir biso na mukolo lelo soki na zongi na question na yo mabale za ko simba lisu te oui ndeka na ebisaka yo ke émission na yo ezaka émission moko kitoko mais il faut lukaka ko recadrer na place ya bambétologie wana nga na benga ngo ndakologie tolobela ndako parce que vie de couple esukika na mbetu te mais englober ndako mobimba ba réalité nyonso ya kati ya ndako parce que plus bato bazoya kaka mbetu sexe te puis ko kantate soko lobi makamoko trop vulgaire ebele otangi ba mo ezangani nde ke oyebi mingi to lakisi bato mingi ndenge nini bolingo ko zala to amoni ko zala ndako non parce que makambo wana eza science exacte te ya 1 + 1 = 1 te tamsu likambo ezo mona ngo strato danger pa na yo et pas mutu musu eza nango eloko te oyo mona katina te et pas mutu musu ndeza danger donc côté wana faut koyeba ndenge na kosala pourquoi mabale ezo marché te mais faut tozonga ne bandeli lelo toza makambo ebele ezo marché te parce que to dévier tozali sur na kati ya vraie nature na biso te tozali sur na kati ya bokoko na biso te culture na biso tozwi to nyefuli yango lokola mwa papier moko boto bwaki tozwi to adopter makambo moko oyo
ezocadre na bolimbisi ezocadre na vraie nature na biso te to réalité na biso te yango mabala lelo ezosimba te bozomona badécadence wana mpo tozosala libala lisusu na vrai sens ya libala te tokomosalela yango na ndenge mosusu e mpo na ebele okoyoka mpe bamosusu aleki mpe na tv secret ya libala eza mbetu secret ya libala te nyonso ezofaire partie na libala me yango wana base ya libala te soki lelo badivorce bamakambo ebele ezomarche lisusu te na kati ya mabala parce que tobungisi na base akopesa yo exemple soki tobi tozonga na baparent na biso bagrand parent na baarrière grand parent na biso okuta ke bafanda na mabala na bango misu baboti bana 7 misu baboti 10 misu baboti 12 na harmonie ti bakoli batikali kokabwana te nini te bien mais lobi te ke bazali na bamatata te na bakoswana te parce que eloko yo bengi libala na nini eza nini po confusion mpe ekoma okoyoka bolingani na sheri na yo moko boye bosalisali kinduma na bino bokabwani o libala wana ekufa batuni yo nde nini George te libala wana ekufa olokoti mwana mwasi moko boye na balabala par accident komi na zemi bokomi ovanda ekotikoti matata nyonso bozobenga onka libala vrai libala tobenga yango eza nini libala oyo babengi mariage parce que bato basalaka confusion ya bolingo donc désordre oyo mindele bayaki nango donc babengi amour oyo ya kimwasi na mobali na le mariage oyo libala amour wana eza nini wana ayi na kitiri na biso te wana makambo bokoko na biso te donc mwana mwasi na mwana mobali oyo bino nyonso bosalaka courama bokutani botiani bamatoi na bino ale bokomi kobima nde bobenga yango kobima bokomi na bino kobima mokolo bokobeba ebebi ale oyo azwi lisu oyo yango mona lelo mwana mobali abali nano te masadi misoki na 60 bana basi bagu ndenge na ndenge différent koti na esprit de comparaison nazwa oyo ndenge moko mpe na mwana mwasi abali nano te totia kokende obala asa bimi soki na 57 personnes soki muke miso okakutu 110 160 oyo abimi na bango parce que ozobandela mobulu na yo déjà soki na ba 15 ans 16 ans okende obala au-delà ya 25 ans donc expérience moko ale ntango ozokwende nyonso wana bagu ndenge na ndenge alozokende esprit de comparaison mais vrai libala oyo esalamaki na bakoko na biso ezalaki nini ntango bana babotami kado oyo nzambe apesi makasi na mutu eza nzambe asalaki mpe akreaki yango mpe mutu akosala mpe akocreye nzambe aza créateur mutu aza procréateur mutu akoprocreye abimisa progéniture na ye na mokili mpona kogarde existence na ye ntango mutu aye na mokili akosala alors bakoko bazalaki mayele makasi tusala ekosala ke ntango mutu abotami akoleka na baformation donc mwana ntango azokola ezala oyo ya mwasi bazolakisa ye misala oyo mwasi asalaka na ndako mwana mobali mpe bakolakisa ye misala oyo mobali mpe asalaka na ndako epuis na société donc mwasi ayebi misala na ye wakosala nakosala bo par rapport ya rayon ya milieu oyo bango bazaleli ndenge moko mpe na mwana mobali bazokola ntango bazokoma sikoyo na age oyo baposa wana eyaka ndenge tolobi age ya puberté mpo bakota na kati ya monde wana parce que nature
échanger te âge wana ntango ezokoma bana wana baza déjà bien préparé ya koaffronter vie wana. Donc oyo ya mobali parce que na biso na culture la africaine mobali ne mutu akobala mwasi ntango azokoma na âge wana akomi na ba 17 ans kuna azokende ba 18 ans aza na capacité aza na ndako na ye aza na capacité aliesa mwasi na ye donc afonder foyer na ye par rapport à la formation oyo azwi. Alors bakende initiation ya suka oyo bakolakisa bango okozala na mwasi na yo boye ekozala boye ekozala boye wana déjà aza na les atouts oyo akoki kozwa mwasi azwi ye na charge nde bakokota zamba bakosala ata 2 mois kuna bakokata bango circoncision e balakisi bango makambo mosusu. Donc ntango azobima abimi mobali très complet et responsable eza te lokola biso lelo oyo na moto akomi na 35 ans na mandefu apembe ezobima azaka irresponsable na ndako bapapier basila biso ebele ake classe ntango akozonga koderange baparent te. Wana société oyo mondele ayelaki biso ya désordre ndenge moko mpe na bana basi ntango mpe azokoma na ba age wana 14 ans 15 ans 16 ans oyo baposa wana ekoya mpe na kati na ye déjà akomi na point ndenge nini akozala bango mpe bakokende mpe initiation wana neti biso na mboka na biso bake gaza boke gaza wana kuna bakopesa yo mpe nyonso ndenge nini ozala mbali donc ntango ozobima oza au point très complète ya kovivre etango bato wana babimaki batianaki bamatoi ya bacoin te peti yo tokutana na nsima nzete tokutana na coin te eza déjà na bafamille mpe na baclan oyo bapredisposaki déjà bana na bango bakoki koloba na mwana bango mobali soki olingi obala il faut ke nozwa mwasi na mboka wana eza pembeni na nzela mai mboka eza na nzela zamba kokende ozwela mwasi kuna te mosusu mwana bino oyo akobala mwana biso songolo lelo eza critiqué wana kale alaki mabala commission biso bato tozwi bashwa mais mabala wana ya commission evanda malamu ebota bana bakoli bakomi bato minene ti biso to ya kokola lelo ezala na badivorce te banuna basimba banzete la majorité ya bakoko na biso jamais toyoka okoka mwasi atikala ye moko mpo baboyanaka na koka mobali mais lelo oyo mawa bobala na 12 heures 14 heures libala ekufi libala wana soki esali 5 ans mais bapeso miso omona réalité eza na kati somme mobali tricherie mwasi tricherie mais yo moko mutu oponanaki bobenganaki na bakoetantine esquisse mpo bafacteur eza ebele soki toloba nini mpona ombuta ngala seki tozonga na ntango ya bokoko na biso nde bazali kobalisa mwasi baponeli yo mobali soit yo mwasi mobali déjà baponela yo mwasi na yo mais oui système wana eyalaki malamu bakoponela yo soit bakoindike yo bakooriente yo kende na mboka boye zwa ekolo boye. Pourquoi? Parce que bayebaki ba réalité omoni eloko oyo babengi bolingo oyo bayela bino bosala salaka ekipaka te eyaka na critère moko te mama moko bakolingana na mwana moko boye papa moko boye akolingana soki na nani boye na boye akolingana mais soki ekomi point ya libala eza na bacritère parce que ezo engagé sikoyo bafamille eza na mwasi mosusu oyeni na famille esimba te yo moko ta mosuku tobi oyo nakomeme na famille te mais bino nde love ezoleka nango bien ndenge moko mpe mibali forma mobali nango ekopesa nango kutu te na papa na biso mais bozolove ka mais côté love na bino ezosimba nango bien 100% parce que bayebaki parce que eza na bamakila na bamakila yango bozomona lelo mwa désordre de côté ebele eza na babokonzi na bokonzi eza na babonzambe na bonzambe nyonso wana ezokonte na kati okobala bibala te yango mpe ezopesa na ndenge ya bana oyo bino bokobotela
kala barataka ba vite mais lelo ebele barate ba vie likolo ya bisangisa sangisa oke lokoti mwana mwasi moko so wapi oke lokoti mwana mobali moko so wapi ale boye ko créer mbuma moko mwana moko boye so ndenge nini ale epesi soki ndenge nini parce que ba paramètre bo tala ba paramètre te bo tala ba nini te n'importe qui ok kaka bobimi nae n'importe qui non on a calé ala ki bako s'étudier ba ebani ba clan na clan oyo babengi yango ba luvila eza na ndenge nango na ba histoire nango bayebi déjà bata clan oyo bazala na makambu boye bazalaka mwa ndenge boye ba caractéristique ya bato te bango kuna baka munoko te bango kuna baka kanda te bango baka pe na libabe moko boye landaka ya koko na bango moko boye asalaka boye nyonso eyebani bayebi ke clan oyo na clan oyo soki balani ekende bien oyo na oyo soki balani moto chaque jour bazalaki très sage bayebaki makambo wana nyonso mais bino ntango boye lelo ki occidentalisme ebebisi mitu ya bato bokomi kosangisa biloko mosuku tomona aza na mobali ti bakomi na niveau yake ebalana ayebi na ekolo ya mobali na ye te nayeba kaka ya mongala nayebi kaka ya moto aba Congo mais clan na ye eza nini vrai mboka na ye mpenza eza nini bola mosusu bayebi mwasi te bango baka bato ya este kuna ya petit yango mais wana nini avandisi banoko ya famille na bango basala mokanda mpo asa tie mwana wana zemi mais mboka ayebi te mosuku tu na komboka ya nom de famille ayebi te petit iget te iget nga mo mpe na bamba ye soki kombo nini yango wana na bamba ye mais kombo na bango famille na zana benga ye nano mais wana noko azosala papier mpo bakende obala mwasi to bakende ko se présenter donc théâtre eza mwa mingi il faut tozonga ntango tolingi tobala il faut tozonga na sagesse wana ya kala papa na yo aza na mayele ayebi mboka ayebi mokili ayebi ba voisin ayebi banani akooriente yo kende na famille boye basi malamu baza kuna sala boye baza malamu mpo bango bareusisaki tokodefie bango te bareusisaki bavandaki bamusuku tu bavandi na bacohabitation kutu na mususu kutu babotami na bamabumu 4 mais bavandaki malamu bakoli malamu bareusir mais biso akutu bovandi ka boye longue histoire mobali azotriche mwasi azotriche mobali likolo ya biyoka likolo ya bilanda likolo ya bimeka bozo compare et eloko mpe ezoboma défaillance ka ya société parce que lelo na société mwana ntango azokóma na baage wana na système actuel parce que nature échange te sentiment ya nzoto ne bandi kosala mais aza na bacapacité wana te aza nanu irresponsable par rapport ya société akokozwa moto en charge te aza na moyen oza na ndako te nini te yango même na système ya enseignement na biso il faut bamodifier matière ebele il faut kita na c'est parce que moi naza capable ya koassimiler matière wana matière mosusu ebwakama na mai donc mwana au plus tard mwana na 16 ans mwana efasi sa classe mwana efo yeba métier moko boye aza na capacité moko ya kosala ekopermettre nini mwana ntango soki 18 ans tiaki nekoma 20 ans mwana wana efo azala déjà soki akontinue bauniversité au plus tard 20 ans efo asilisa aza capable ya kosala mosala na société na nini facilement akoassume baresponsabilité na ye akokende gauche à droite te akozwa ke saso mwana mwasi mwana mobali akutani na mutu na ye moko ya liboso mpe babalani mpe bavandi yango ka bamama mingi ya kala babalaki vierge parce que société epermetaki yango na temps basentiment ebandi baza na capacité ya kobala eza mpe défi oyo baleta na biso baza nango oyo mpe biso par rapport à baprogramme na biso na kati ya religion africaine toletaka nango modification ya enseignement parce que système oyo toza nango ezocréer plus bairresponsable ntina âge retardé alors mutu mposa nzoto bandi osala soki na 15 ans 16 ans akokende koma responsable na 35 okanisa kovanda kaka mikangi ale na temps wana tu aotourne alina kotourne wana nde ezomema na nini oyo akokende obala kuna
amso ake abali soki mari mais Judith moko azalaki ne avant eyaki somo soit akomi ko se référer na Judith wana soki trace ya Judith ane eza te akomi soki koluka mosusu par rapport ya nini mpo bino bomema nyonso na ndenge wana oyoki lisolo moko epa mutu oluki omema ngo ekomi yo otali soki nini otali kuna oluki omema ngo ekomi yo ekomi désordre na kale alaki bakutani mbala moko basadapte na ndenge na bango mibale ndenge bademare yango wana bavandi nango ti baboti mpe bana bango bakolisi bango eyalaki malamu mingi. Ok, merci Mbutangala. Balobi ya malamu tozwa e ya mabe tobwaka pourquoi mabala lelo evandaka esute zo umela te ekomi babala ni na 12h na 13h na 14h bapanzani. Voilà Mbutangala répondre question ezaki nga et réponse ezaki ye. Tomo kene vers la fin émission na biso Mbutangala. Okolo bana balandi na biso nini pona ko conclure tozoki mala simana ngonga pona ko conclure moi conseil ko bakisa ceux qui peuvent bambote ezali okoki kopesa topesi maloba mboka te omoni eloko mosusu mpe ezoboma surtout bajeune ya lelo bakoma bakikone tu batuna baparent eloko te baokela baparent te surtout baoyo baza na baparent avancé parce que lelo mpe bajeune ya lelo biso mpe tokomi mpe baparent tokolisi mpe bana bana mpe bakomi na baage yango mpe mais faux parents baza pe belé mais vrai parents pe oyo bazali ya kala ata zolo ba oyo karate plus bino na bino bovandi bozomona boyebi trop ngakuti na salaki bo na zongisaki boye ekomi yayo mais est-ce que mutu na ye oyo basalaki bo bazongisaki bo asa mutu na yo bilanda landa biyoka yoka na be mission ya pamba oyo ekomi sala bo ezongisa bo lekisa bo ezongisa bo me makambo ebeleza ya mboka émission moko te okoyoka lelo ba jeune fille ebele ba na bongo lamba te ata fufu oyo ya pamba ka fufu ebele ba yolamba fufu te mais jamais okoyoka émission moko bazwa pe 1 heure du temps ba expliquer batu malamu fufu eza nini e bandaka ndenge nini manioko basalaka ndenge ni poni bazwaka manioko wana balalisa ngo na mai après na mai batie na moye kauka après bona boye batuti bona boye bon mai fufu fo etokela ndenge nini bona wana ba ko expliquer te makambo mususu ya ko expliquer ya simple lo ba moyen zate tamsu mwana asali fièvre tamsu osali diarrhée mutu pasi mozana mbongo te likasa nini ko ko salela libumu pasi ko tongola nini bona wana balakisaka te. Mais au a 2 heures du temps à la télévision pour expliquer bah tout cas kambetu on dirait vieux bandi na mbetu et sous quel peka na mbetu l'état il faut avoir responsabilité wana yango ezo mema batu na ba débauche belé parce que ezate mathématique oyo ya 1 + 1 = 1 te tamzo résultat alike bosuka na résultat bozwa 10 mais tamzo ba sala 3 + 7 il peut se bango 10 tamso batu musu ba sala 5 fois 2 ne peut se bango 10 tamso batu musu ba sala 15 moins 5 ne peut se bango 10 siko yo ju formule oya yoke 1 + 1 9 = 10 ale yango no ye ko chango na mitu ya batu nyoso ale mutu oyo ya 6 + 4 = 10 okotisi na confusion otie na côté nini désordre ezali makasi yango na faut tozonga na ba vrai valeur na biso notre moment tozana kimia to progresser lelo soko tali na ba asiatique basali progression makasi na makambu ebele bazana discipline kota makambu wana osala te pokaka batu mso bazwa pe ba chance ebele kotambola te okena ba chini wana discipline moko ezakuna na niveau ba lycée na bango na banini mwana mwasi na mwana mobali pas de contact bo tanga et so ba juibino prison so mo ebika nde batu babanga prison donc ezate ba okena makambu na alima ba che discipline okena ba pays arabe tiozo mona ba to kene bien ba to développer wana bujoba wana ezate ata mukete o appartement ya mwana mobali jeune fille ayebe poete akoti bavandi kuna 2 heures du temps to ndenge nite boko tuna batata ba pays zaka na Afrika ata ba Tunisie wana na banini bo tuna boluka ba renseignement mais biso nde awa kaka
na parent aza wana kutu ayebi ke mwana na ye aza soki na 4 chéri bayaka lelo bibishi mutu aye lobi ange ntango mpo ya ange boni bakoti kuna mpo oyebi ke mwana na yo oyo nanu irresponsable aotanga fufu na bino na minerva na bino na pasi mais azoyamba bachéri na ndako mpe ya bino kaka eza mawa mingi mais na place oyo tozokende bonzambe kozonga kaka tokozonga na vraie culture na biso nde makambo omeka kokende malamu. Ok, merci Mbutangala. Bambote ezali ya kopesa batu oyo tokomi na suka. Mbote na batu nyonso oyo bayebi nga na baoyo découvrir ngai na mokolo lelo na pesi tout le monde mbote ndenge nalobai kaka bino bato oyo calendrier gréco-romaine bolandelaka yango nanu to souhaiter bino pe ba meilleur vœu année 2019 ezala malamu boyika mpiko na bamisala na bino me bakosa bino te na baprophète na banani ke o année onde fin année onde boye po o baloba na bango na 2016 o année onde année soki de nini tokoma 2017 bamona ngo te 2017 so balaki bongo bamona ngo te 2018 pe balaki bango bamona ngo te o pe baute kokosa kosa bino na baveyao po na sionaki le 31 ditamen 2019 nako voyager amene nako bala amene wete eza slogan te il faut osala musala o asala musala na ye ayiko piko na musala oyo musala ezate sala makasi tala domaine na yo ya nini miracle ezate parce que bamsusu bazokanisa lokola pe alternance salami mbala moko chaque fin du mois l'état bando tika ba enveloppe ya ba te makambu noka osala kana yango osala eloko msu ezate donc chande esprit na makambu na yo kokanga maboko te usala oyo eza makambo ya libala ezaka fed ya likambu ya société lelo mibale ebele par rapport à système scolaire ba âge ezokende moyen babala eza te ebele ntango basilisi irresponsabilité parce que ebele balingi bakenda mosala ya papier mosala ya bureau mais lelo otala majorité ya bato babala baresponsable batya basi na pale eza plus bato ya maboko misala maboko badébrouillard baindépendant bangwana nde bavrai jo bavrai yaya bazotya basi na pale babulo ya te na moko babulo ya te na moko ebo maboko oza nango misu monoko ozolobela wana ozoluka osala yango mosala moko boye te donc année oyo ezala année ya misala muto kanisa te ke lete kosala mpo na yo mais yo mituna oza kosala nini mpo na mboka na yo matondo mingi Mbutangala tokomi na suka émission na biso merci na baye nyonso bolandaki biso vraiment balobi ya malamu bozwa et ya mabeto bwaka vraiment merci à toi Manzeku Manzeku mon ami personnel Manzeku zala yo vraiment na bébé na kitoko merci à toi Dimitri Bongania la formule gagnante et pourquoi pas à Marthe répertoire Ndieza Mama universelle. Autrement dit, maman, RFI, bah gros bisous na yo. Na mama Imbu, dis-moi ça qui me bah gros bisous. Floribert Kalombo, quand Songo na France, bah gros bisous à toi, mon papa. Merci à toi aussi, Balobi. Matou de Vendôme na kati à Londres ezala yo et Prince Freddy Mayombo Sola Ricardo Joa Olivier Makambo na kati à Portugal précisément na Setúbal baye bate vedi so baye bi mobulu ba gros bisous na binos mo messala kolanda biso ana veta Air France Benina Dia Vanette Bindanda landu na kati à Belgique Liliane mama na Mathieu ba gros bisous na binos so bye nde tokutani mbalasima pona ba news mususu bye merci papa.